Mamboleka déjà kala Suzy pe basi ba bongisa na bango déjà na Thérèse. Ko bongisa te ke bazonga nde ba pire te en tout cas le temps mabete bazaki su binemi te. Ezali kama mobali e bakata pe ko témoin. Tenga ba wela mobali blomo bongo. E ba sa ba wela mobali e ko wela mobali e sala serre na biso kufa. Na pour ma cœur, avant de souffrir na pour ma cœur. Non souffrir na pour ma cœur. Comment ni ton corps ça met ton corps sa conscience te barezi. Malade moté mais ça malade moi ça facilité. Voilà. Mais quand même ça m'a sali ngolo comme la bata oh. Et puis ba malade en moté mais bon après kuta na moi makamuté. To ça pe na mokili olanda likambo yo simba o zongiso yo. Nyonso esa nini ezo sangana. Mais ce que le lot par rapport à nous, nous n'avons pas de ya kuna bazo ko ya bazo lela. Est-ce que kolela na ba musu ba olela pene solo to musu baza ba ranki na sesi. Mais ezali ka musiko soki ozana makombote. Soki oza muta matala na te. Na kada kolela. Bakotala obande bango bazo chacha na ba miniature. Ezaka siti yango nyonso. Poto za clair. Kolela musu ezana ba olela eza mo ya mawate na lela. Tala. E ba kolela elela makuna so ba caméra ezala ka te meto mona ba kolela na te. Kaya gabi na okamo te pia gabi alwa miel miel to boaki litanga na ngwana muke bandindi fo ba ya kaka yeza na osi osamba te fo so tali ndenge ba koteli na rapport à film ba tourner diabetes eza en sens te so film na ne ba tourner ka ye moko ser na biso suzine nga la libon apema na kimia do ba apprendre biso bango bazala ki mayele do suzada ki mayele te to tourner diabetes wana po e ba ke film on na tourner boye ba kosinga ba otanga kombo nga. So et puis beton ba comme on ba ne ko bima ya mabe pourquoi batango era na ba banda ko lobate ngano ngama place no ya no awa mbuto ela likambu na réputation commande ko moko azam bampe azabo so bina take ba komene bo sala muto na ni po bolobele so lelo ton de ko na kusa lelo bo ko bima pona bola sabolingo te c'est que na o aloba ndabino bato boloba kate bo ndenge moko ba bi ba propos musu ya gabi tenir na émission bi ngala loba ki déjà nzoto ba ningisa ngotro ba wana ko kufa moko Esa mabe nini alobi yango azaki clair abi loba ya kota ndako nganga ou bien comment ça a simba kisi apa ko bimana mibala azalaki na ye clair Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable pour ma perruque na yo pour cha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, il faut like Sabino Oyo et la mafuta, ou Namukona Sailaka et Telisaka, et ça pour la teint clair, bagam différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour la commenter caca, ba crème yama beaucoup ezali, ba crème yaba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, tout dépend de laquelle vous allez sur cette émission. Présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barézi Baza. C'est toujours avec un réel plaisir que j'ai l'habitude de présenter cette émission, de vous apporter les actualités en temps réel. Aujourd'hui, nous allons analyser sur les obsèques de notre actrice Suzy Bantou, Bakufemi Balé, Nakoko Dioko. Alors, le lot dans un néné botaï, yepena le barabien, à l'ingapena, diasa, diaspora nae, c'est pour l'année néné botaï à l'obara. Nous avons la information sûre.
tokomona bato bakolela bato bakobambana et tout bakoma bato ya kilikili et tout bamisu babio babengani mama Thérèse na matanga et tout bamisu bamotanga o Gabriel na kati makambo belebele nana pena lo makambo za pena très droit tosolo on a eu penza ebele tout à l'heure mavana pesa maloba na pesi merci na deux azas mabilili merci na boss amoka Yannick Chamba Godson patron Bogos mine merci pour na nyonso zosala merci na madame Mimindo mais ce que madame Fozala Mimindo mais gros bisous na yo Vanessa Erwig maman Peric à solo ils n'arrivent pas Vanessa Erwig et 12 Jacabouik 3 fois star qu'est-ce qui se passe Yamba téléphone Francine Ekofo gros bisous à toi Shekina Vumbi qui te répète Gaël Fundomena je t'aime énormément j'ai le mon pour tu es Gyoto Kamaz mon papouche clin d'œil spécial à toi d'ailleurs si tu es d'accord Fongola Bisso je dis bonjour et bienvenue et puis mes condoléances pour Nene Paroutan à théâtre malgré Ayanae Awa et pas maman chronique Nene bonjour et puis mes condoléances merci bonjour Arési Banda bonne santé non santé ça bien ça bon ça rend trop sola santé vraiment ça bien m'abonner sur exemple télévision bonjour na bino bonsoir na bino ça devrait pas se regarder sur la émission oyo partager puis au liker et ça bien mbote la diaspora de moi-même diaspora ba oyanga bo ba ninga nene butai ba to la mora na ba téléphone to solara na ninga bino na profiter na pesa mbote na priner benga zola père ma petit de parlement ou mela fana na ngwende na osayo mobulu vie na pesa ba mbote na ya mimingwangu 500 $, c'est quoi babiona ya babange quoi Royal Matout à charge à Londres Sylvie à kake passeport rouge pour papa mettre ya ngunda songe ya mbeli na porter na pesa mbote na mami Rose de moi-même babi chélie ya we mon papa Ochombe moi na mobara pourquoi pas la petite Joël Maël frappe encore on est ensemble tozana no ba obotika na obo rappel lisusu Iran Masiando qui na bo sanité et bête les oboma bango bazabana bato sate bango banani Masia de moi Masia ko na ngosko fatu miracle mbongo atongo ya 3 heures juste mafa bango no bazuite ya la $1 ti le la mukana muka mafa somme Fatou Miracle gros bisous à toi je t'aime aussi ma yayuno Nene Botaï Sangwaliwa ya Susi Bantou Nana yo pour na théâtre habité aux Zokango le Boni est-ce que dès le vivant il y a Susi Bantou on a peu au solo là boye banaka betela soma li solo ndam so na lobi to tourna de na loba ngo parce que na loba na nga pembe to tika na so retourner na été to tika pe ko fanda boye to zo 40 minutes ali solo bien 50 té sauf que bando arrivé so na landia gabi na ba tournage de que ya zali to banda ko solo là to banda solo vraiment qui sert mo bien nga yo ta so mo nga ba mo bando se kabika o mutu malamu té be nga o mutu malamu té quoi donc il va aussi la personne de la to les ka bongo ka donc c'est ça voilà liwana e royoka kango tant que mutu était bon ne peut mona na ko solo la royoka ka mutu akufi bongo e sala ki ondeni te sala nga vraiment passe sala passe pas ça on a moni obenga nga kuto bisanga parisi tala sango boy passe vraiment sala imaka donc c'est en fait et sala nga let moi trouble moi boy à peine comment on est tourné na SB à tourner pas Belvi Kandi maman boy liwa donc mais qu'on maîtrise on vraiment tout que c'est même tout mais après na cause de maîtrise nzambe azoyaka lokumu parce que nzambe oyo apesaka nzambe mpe mutu azwi donc c'est ça voilà mais baversion ezobima ebele bato mosusu babi bazoya bazokweya bazolela misu baza bahypocrite parce que de le vivant ya Susi Bantou bakanga ebandoki ayibaka bachance ya baninga abotaka baninga mibali et puis bakomba bato ezozala cité nayebi te yo ozaka mpe leki ya bayaye ebele makambo ngo mpe mwa banungunungu yango nene bota yo olobaka pembe oyokayoka ngo te ezala boniboni mambo eseleka nango déjà kala te baresi mambo eleka déjà kala zibe basi babongisa na bango déjà na Thérèse kobongisa te ke bazonga nde bazali bapire te mantuka lokuta mabe te bazalaki subinemi te oyo ngai nayebi yango wana ata avant kufa bazalaki subinemi te sauf ke nde tozalaka na baki ya mitie mosusu tokobebana me tobongisi totikali ndenge nini bien mutu na mutu agarde kaka bande na ye bazalaki subinemi te me akokamwa ekomika lelo bakolo ekomolatama nayebi te version oyo ekoma soki 2 personnes baza na baproblème par exemple moko wana kei
lelo o atikala komi ndoki po mona o likambo babebanaki ezali likambo mosusu o mpe moto akufi eya likambo mosusu borsaka tu bayo olati oka motu don nayebi te so babeza likambo mobali ebakata mpe kotémoin bawelelaka mobali bilomo ya bongo ebosa bawela mobali ekowela mobali nde esala sere na biso akufa osere na biso azali na problème akere abanda osufri na problème akere anda osufri na problème akere omoni tokosa me tokosa conscience te baresi comprendre anga alobaka makambo mpona sepelisa bato te naa na place nazwi version original lobi na butu nazwaki oba mwana lemba mpe ya ye lemba te yani te ya nsima ndako te sere na biso banda osufri deya na problème akere do aza na motu moko ti lelo na batango aza nzambe alingi ye parce que surtout toyebi malade ya motema eza malade mo eza facile te mais quand même nzambe apesali ye ngolo akomi na batango oyo epuis bamalade yango motema ebongaka mpe kuta na mwa makambo te toza mpe na mokili olanda likambo oyo osimbaka oyo ozongisa oyo nyonso esala nini ezosangana nde tozabe baresi moto moto aza na bamaladi na ye aza na omona motu mosu aza na souffra na problème ya lukika motu mosu asouffra na problème ya bas ventre eza kaka malade ozo comprendre ata souffrir na problème ake en tout cas azwi ta nango lelo nzambe abengi ye toti kosala eloko wana eza koka tokoma kopesa vraimen nzambe ngwende na esika na ye teke mutu moko ayaba otoli mutu mpe maswadi za po aswanaki na mutu swadi za po alobaki na mutu likambo boye lelo mutu ala akufi non mutu ana pouvoir oboma mutu te lokwa ye moko nzambe eswabi lelo mpema mutu naokanga yango donc c'est ça voilà mais lelo likambo ya meilleur ami yango ya susi bato ebele nyonso bakomi onga nazalaki moninga ninga nazalaki moninga na ye nena yo oyebaki mpona vrai ami na ye nga ayebaka nde bazalaka na ye ane onga nayeba yango wana nde bayeba bazalaka na ye ane apres baye kokaba wana mpe naye komona ye mwa mingi na ya Nicole Ebakata po batamo pa afanda ya pepe ya Nicole Ebakata basala na Nicole Ebakata so bakende ya Gabi po noir bane mpe otikala na mama ya baya Nicole na ndako do comprendre na batawo afanda na ya Gabi po bande kotourne mama bafilme c'est tout mais babi camarade na ye mpenza pure ezalaki nde Ebakata po Ebakata moto aya na ye na théâtre bon wana nga nayebi te ezalaka nango motu mosu akoya mpe na motu basaliki ya métier mpe na ta moke motu mosu pa récupérer bacontinue donc c'est ça voilà mais sikoyo lelo par rapport à nungunungu nande bato bazoya kuna bazokwea bazolela est ce que kolela wana bato mosusu baolela pene solo to mosusu baza na baranki na sesi mais eza likambo sikoyo soki oza na makombo te soki oza moto ya matalana te na cadre ya kolela bakotala yo bande oyo bango wana bazochacha na baminiature eza kaka succès yango nyonso po tozala claire kolela mosu eza wana baolela wana eza yango ya mawa te nalela tala mpe bakolela elela makuna so bakamera ezalaka te me tomona bakolela wana te toyebi ke bakofilme bakotia na baminiature tikaka tolela mpo ezwa bakombo mpe soki elala ata na cadre ya suzi bantu na kolela wana kombo mpe ekosala nini ekolamuka tout est calculé donc nyonso eza préparé tout est calculé mais babi bayaya mpe bakoli la majorité mpo ebele baye basamaka mpo osentir ke elongi mpende ekei mais likambo agi bakoyebisa motu te okosa carte électeur e mosulu okosa conscience te elongi ezofunda nayebisi yo tomona atotie niovi kote kolela bonyokama te ebele naza cle baolela wana ya mawa baza ebele bazolela ya minyaminya omoni alokolo pepele alokolo vraimen pepele potaka motu aleka azoki batembele ando tourne esu te mais te matanga vapume lokwa motu ondie motu azali na se mamabuka neta te nga mpe natiaka ya motu awa nalelaka makasi ezwa mpo ezalika ezozwa yo kati atanga mpe soso ndeke bando olela nanga charge mtokanga te mais nabonela kosa conscience nalia nda yaya wapi ozo comprendre na kolela na limite oyo na kolela so mpe na mina nokelela chaque jour naye mpe boye nakwei natebe so nakwei ata yo so oza na osimbinga otemisanga mpo nde tolela na moto aza bato ne oto akwei baosimba ye baopesana bango motu te mais eza soko likambo ntina okweya ntina olela ntina donc omonake ntina kwani kwa tolela na ndenge ozosenga mesire akolela donc c'est ça voilà mais nene bota yo olobaka mpena vérité mais na makambo yango kaka ya susi bantu batake mpe Shaolin oyo eza Gabriel Bolembo babi Gabriel asalela ye voir même film ekota na Bellevue TV et tout Gabriel ablesa baninga ebele mais ye ayaka sikoyo na TV koya koselama te lokola ye mwana malamu oke ye mpe ablesaka baninga te ye mpe bablesaka ye bablesanaka bango na bango omoni ya Gabi nde azana explique mpenza bien na ndenge mabe te so oza na comédie fo tofélicité okwa ya Gabi naoloba te mpo aza oyo yanga donc on dit souci ya bato ezalaka fo Gabriel pa comme fonctionner na hypocrisie il faut comme fonctionner na lokuta Gabriel obima na mobali kingani te bato balingi azala bongo te
Tame kutu koloba, amsu nzambe na likolo pa limbisio soki o reconnaître mabe moko boy. Que na bimaka na mobali moko boy ya mutu ate. Nzambe limbisa. Vous comprenez? Kaya gabi na okamo te gabi alwa miel. Miel ato boaki litanga la wana muke banzindi fo ba ya kaka. Yeza na osi osamba te. Fo sotali ndenge ba koteli na rapport à film ba tourner diabetes eza en sens te. So film na ne ba tourner ka ye moko ser na biso suzine la libon apema na kimia. Donc ba apprendre biso bango bazala ki mayele do suzada ki mayele te to tourner diabetes wana. Po e ba ke film on na tourner boye ba kosinga ba otanga kombo nanga. So et puis beton ba kombo ngo ba ne ko bima ya mabe. Pourquoi ba tango e wana ba banda ko lobate. Ngano ngama place no ya no awa. Mutu ela likambu na réputation commande ko moko azamba mpe azabo. So bino take ba komende bo sala mutu ana ni po bolobele. So lelo otande ko na kusa lelo boye ko bima pona bola sabolingo. C'est que na o aloba ndabino bato boloba kate bo ndenge moko. Ba rezi bo ndenge moto to fonctionner na hypocrisie. Ba rezi nga na fandi boye. Na lobi na business eloko mobo ya mabe. Na yene so ba rezi moni business membo azabo. Soki ata yo attaquer ngate yo so beteli peut-être mutu sur solo ata les questions benga nane yo beti fo beso business azabo. Okula pepo li soleil la raté. Tant etambo na 4 personnes 5 personnes so ba lokolo beleza bitumati ya kofinga te. Mais batali soki loko zo bala muningo lobi mabe. Yo kanti tant on fa na bena conscience nanga c'est que loko na sali ezama mabe. Les contrôles les kutu bino bo benga ngabo loba les contrôles benga toki ka monde lobi oza raison ko. Yo se bela batu ba pesa pe batu ba panza sangona ba raison te. Voilà. Bachape ba shiba moto ba beta pe maboko. So akokamwa lelo yo nde on a biso lali ale bobimi siko bata malamu po bake bo salare mabe c'est que na bino bato boyo kaka bo sapeka mabe place bo boma mutu ngana na poison na boma mutu na yo o tie poison te momoni o beteli mutu na te o sape na lisumu parce que o na kati makambo wana pour mona inde ba cha poison oni obi ya mo boye sala nga pa to mo zo ba diaspora lo ka be mbesi na so to sakana na bango to fa to mo sakana na bango non. Comment on appelle muto yo loba ona ekingani yo yemoko fo moto ba fena haba se kwa fo moto ye malingi skoza ki fo moto na la ta mutu ya bi ma frère belé ba hypocrite ba comédie ba ta vrai ba ça ko compter son tanga et là on a ça divisé par 3 4 mais ba to ba bi mo poser hypocrite parce que ba tama boyele ya na mabe même mikolo to comprendre te o comme ko défendre ya na to zo comprendre te ya na to yebi ke ya mo so pa yela mama baba kuka tele maramabe et tout mais nene défense non nene botai biso to ba mongo nene botai no kopa ya hypocrisie za no kopa na biso te kopa hypocrisie en tout cas na ngano ba edenga comme sembla ya hypocrisie na sembla ngelo mo ko eda biso so eza rande ne bi no sembla te donc ça dit dans le côté mo saka sembla na to dans le ba ke na za mwana ba maman leke ba ya na sala ngo na vrai na sala ngo pona sembla te soki ya ana za baku eza choix na ye et nous batake so ya na za baku so nga fona lo balika moko ya bien pona makambo ezo leka sikomba ana na ko lo bango te non eza en sens te pona za pe ennemi ya babaku te voilà vous comprenez sauf que mokili omani mondo na so que mondo ba vrai baza soute muto la muto okende pa muto okisa mamna ndenge na ye muto la muto lingi abima malamu muninga abima mabe na ba loko mel fo ngai et pe loko nezo leka e ko pesa peka ba yana biso wana mayele en tout cas bazonga parce que tant yango yo ba makambo yango yo ba makambo yango yo lelo awulu wala o akokende so courage ko lela muninga voilà abiloko ezoteya na yana ya jo lela elongi peza ki ya méchant mabe te ba resito ya wana nazo eloko papa oke na ba endongo lobi na nga papa donc eza na rapport te aza yaya oyo ser oyo mama oyo nazane bien sauf que bêtise ndezo continuer to nga to longola bêtise to tia mamba bien faut to ba mamba bien parce que bagaba moi so cette baga yo na tele miso mo pesinga mawa alobi 7 ans ngoyo a part Belgium ta benga na film ba benga kete 7 ma jouaka ba mao ana ba mao ba jouaka ba mele banana mele ba jouaka bango tu wana ba betela ba 12 bane ba benga bona ba film awulu wala mukola ngape boya bolo ba ote pona basala ki boye siko na moment ngo yango yo moment te tout ça clair comment que to kota na ba distraction moment ngo yango c'est ça ba Viviane wana nyonso ba moment mikolo azo moment ngo yango bando basala misala bino pe boza misala bana boza ka biloni mo bo te misala ko ba pano ko changer so tant le là wulu o salama et comme yo j'ai comme nani o mo balo nani comment ça
nani Ibutu. Te Ibutu te. Papa na biso nani pasteur patron. Serge. Pas Serge. Azobe la série. Koka mwamba soit théâtre comme en réalité. Ça iloko ba tu photo comme lobela. On peut so be ko bomoni ndo bobelela. Po zonga te me kara bazo finango. Et ba mate ba oni atanya takaka. Ale ba zo mama ba les zombies ou ezana sens te. O muto azana pouvoir oboma mutu te boyo tombolela batu tandis que muto ngata azaka envie. Ayoka ka place moko te boyo ba bundele pona likamoko ndeko moko lobaka quelqu'un. Au fanda bino tout. Bon confirmant ngole lelo bo bino eza mabe. Bino tout boza mabe. Tamala moitié. Donc yo ata muta sali mabe aussi ça genre défendre par exemple yana oza obligé. Nyonso tout te. Baza nyonso te ba. Ya repona. Ah ya repona. Yo posa hypocrite nene ba repona pas nini. Ngana po. Oza ba yana de choses cibla. Oui. Quand on le porte parole à mon nene botaille. Oui, mais sauf que nazana ba yaya oyo soki o latisie bo soto. Oui, ngaba te so yaya pas zana mabe ata sali mabe te. So za mabe te yaya sali mabe. Mais quand on ma kelika mo za boete. Te ka poso na lobi na mutu mtako lobi. Non, c'est pas normal ba rési. C'est normal te. Natangelo bato nyonso to. C'était ma vie à commencer na niveau te kamakala. Apa Belleville mtako ko benga mais Belleville pe a benga lisute. To souhaiter te liwa. Eza mabeze sengote mais en zela biso nyonso tout lelo yo bolo banini be miso pe ko salama ba maloba pe ko ya ba mawa na nyonso na ebi na ngate so mikoni ya jouer sur na film mona ke pe surte apart na mona be mission on c'était ma comme be mission ya nga ya ka to sa na biso ba analyse ezo fulo peka abinali kana ngata be mission ba mona tanga bona ba théâtre ba ndeko ba nko benga bango te ba kanga maka bilongi moko alobi ngo pe casting ko ka ye ba benga pe sous les kechuba ya magata na be mission te alobi ngo ne mission oh tanga ti bobo bobetela mutu 12 papa mbata na be mission te pour monana à quoi bon ndeko na bino famille na bino allez na moment bino batu wana bolo baté tant lelo ko sala wulu wala après boye bolo bio ekikiki non parezi to ti ko kunda mabeto bimisa muzoba to ba maman est très important na yo ko mona attitude ya na yele matanga osepela nango non aza yaya ouais ayaki matanga wana parce que ça na ba téléphone sonela ki boye lobaki balobaki bazongisaki babelobi merci pour na rappel tanga so babelobi ana za mutu aye l'esprit nini biso tout mona ki to sa sambla te o mekana nga to sila de il biso ngo mutu aya na ye matanga pona za master ba partager ba lia tout consort aya na ye vous comprenez mais ana continue toujours kwa matanga ya ka matanga lela master na yo babi aye le roi Gabriel na yere pa ba Diana katela même kangote mais Gabriel bina kenanga ba Gabriel zo ba yango ke mutu na mutu me mankolo na e ba tro me bise ya Gabriel bien ba me bise ba bi ba me bise ka kolo Teresa te boti Teresa me mayenga na moto me maye tu comprends mais oui ataka bebe sana no ele longo seka te po bomo ndire ke ngana sa Sabino ba Jean Dicado no ya na face donc o mekazana meka na ngopo ya malamu tenga pe na malamu te neni ngobisa mabe malamu tala muko bako tomboka na wana na miso biso ba youtubers makambo ebima bozo ba somo azo ba machero to zora to kosaka mais natala pe mawa leli ya lobi baza makambo belé na mitema na bango fo baluka ba fanisa bango pa mikolo mo ba loba na balongola ngola mitema ya mao longola makambo mitema ya oza bana yo kendo tiki bana e bino mo pa bolingo chama mama mutema mesa kuka pesa so bilanga ba bengi yo to ba boycotté yo kata bilanga na yo leka Mao TV malembe okompo sa maram na yo eloko ça peut bando na biso tani anika ba bengi yo tala moni calendrier za ka passer ba beto lo tout ça auditeur ta benga ko komi yombo so lelo oko créer na ka na téléphone o créer moko ba beto lo 12 te ya biso tout ba diaspora ngoka moko na bazaka ya rouge te ya vert te bango omanga neto bako abaku ko famille bota o ba bi ba moko batala biso pe kabu ba mese Google biso d'ailleurs ça théâtre nanga mutu na sa émission biso tout botala biso voilà et puis biso tout ba commentaire ya kaka na même place na se on a ka ba chaîne voilà o passe pesa lo code ba komaka pe kaka bazui numéro ba bengi allo na se présenter ka maman Brigitte na Bruxelles na attends mese Google bravo ne loko sala biso so poza ka bo poza ka mobile moi na ba onde na PayPal moi na ba PayPal YouTube à mobile. Voilà. Moi c'est Google. Google. On a sur PayPal. Tala on a balamba sa biso. Bo fan na raté. Si on a acheté bagarre na ndenge miso senga passe. Ya ko buka na te.
continuer bémission non ça bémission ça ma classe pour sali bilanga no chaîne moi gagi moi magagi ya bablo mso baso to sango te pa mso no chana pe molende te so na chana pe molende no sala ngo mucho pe no sa bagagi te akoma po benga ba ya pe akombo baso tourner te ya yelo nyonso so che volonté esprit au sala mais babi ba voix ça somo ezali au souci à lobaki na suka ya somo ko pas 7e nana makasi te pa oh ibuta mankele 7e respect babi a popoli babi a popoli ibuta babi ba doit robem sa théâtre eza plus ma maman et puis 7e encore bien fika ya ba audio ah ibuta bolanda ya suzi pe asibiki abi ba katanga lemba gesho ko kongola mbongo est-ce que gesho mtakongola mbongo alobi bilobela na groupe basu ba retirer ah bon en fait moi vérité pe sala ka moi bokabwani na moi dérangement bon ce qui na ba matanga mususu président gesho joa ton sala ngote peut-être ayebi ne bazale na suzi yango sali ki asala ngolo musu photo comprendre na place voilà et dépendant mutu ne ba mesana ne bozale na mutu mutu akufi oui bozaki oseka bozaki olia mais affinité de pa makasi motali wana mutu na ngate fonga mona tema poli kamoyo ezwa voilà on comprend pas président gesho yango wana ezanga to mona pe ba président ça ça ne ba tema pola ba masirika mais kianga nite so que to sote na ba ela na mbemi mi omoke bongo les ana ngo pour amte mabeka po ba retirer na groupe fallait pas car fallait ko banete ndeko awa to sa mambe tali ba contribution te bazolo ba mabaya bando yoka te ko sa kama ba debe belé mais ba tubele ba bisuzi bantu aza lokolo pepele po ba bazo pesa pena cotisation tout le monde est pas arrivé à maman Denise Nyakeru notre première dame motema papa Fachi Tshisekedi Félix Antoine ba yaki pe na délégation la maman ba tika ki pe moi enveloppe ba ki na pe pas ya Coco Dio ko batika pe moi enveloppe mais bato belé babi ah bon biso to wele ko pesa cotisation to récupérer cotisation la biso to ndeni pour maman ici déjà pesi paquet à somme ensemble voilà ndela zo seka ba cotisation ezali ke zongi to yi bonne ba ko mo pesa na ba so tala ba ko kabo ya bato ba pesa ki da ba pesi ba regretter te ba pesa po na ba kunda ndeo na bango sauf que ba paquet mais so to sani aussi bo pesa ki moi pe bazon sabino ezate oh ba ke zambongo e matanga otika kaka kote kweleli so ba sala no makaya bu so ba sala no ba tije bolie kaka mbongo ye atwa mbongo ye atana famille pa koko atana famille ya mama na so suzi mbongo eye oyo uti pa famille da ne bote no cité na montate na na zwaki ba news nyonso lobi na butu na monta na nango ba pespera ndenge makota kokodio ko monta wana kota suzi pe même monta ya so na nango be mama yebisa antento na yebisa to sisi samla te na ko sate na ba monta wana ko boya ka ko lo ba po présent c'est le message na mwana bi bazali na réunion na respect wana alobi ka ke ba paquet ye atie montate alors ngape na moi raisonnement na mona zanongo ya ta mingi te mukie na ko yo cité montate mais na za na version vrai ya tongo pe na zi succès côté yo ya ne ba marche longue te marche coûte ma 4 donc monta ya kokodio ko na montande on a biso ezaka monta be moko donc mbongo ve mezali na mbongo pete ko ta ba kunda mutu esilite ba kunda mutu ba famille pe ba kaboli mais lokwa mbongo oza maboka ba famille ngana obeta ka sete ba famille bolongo la ba reste ba pierre tombal ko simsa présent le maximum poza mbala moko ba reste comme site ko ba sali groupe on a ba sala pierre tombal ki ngani te ko mbongo na zebele ba resi mbongo eza et puis première dame quand même bon voyez mais c'est la peu est-ce que maman Olive Paroya maman Olive Lembe na ce qui maman Denise a quitté peut-être maman Olive Panga pour déjà on les a copa mère mais déjà les 40 ou des ans on le batté bon à moi déjà ba ba babilo ko liande ba pesa ka maman wale ye ba ko somba na so mbongo eza plan arrivé pa maman Olive pa bando linga susi bantu mingi bon to yebi na nuté mais à moi passi ndenge mbongo eseye toyebi na te tokocha pe pointe mama ni mama moi pa koya mama di mama pe ye pa da muta basi moi ba biloko kolia to kolia pona matanga donc nanga neso mama li fatili biloko anga pe na komo fanda ko te ben faut biso na tozala so mama ye ngaka soka o mama li fatili biloko ma po mbongo na micho na maboka mutu omona te me biloko to mona basaka lo se lali wana basoso ngaka na komi na ngana lemba bandola mano to bandola mano so lemba ti ba kokunda soka biloko ye ndenge yaka na komi na lemba po ezo kipete atanga suze kipete biso nyoso toza bapi bongo ya eronde alali wana zo ebanda na okosele makaka aoye bate ba camarade pe babimi ebele biso nyoso ngaku noza kasoka na moni mutuka na nde yaka na biloko ale na ye na komi pi akompo akwa fera na neza ngo mulai
Maintenant, est-ce que vous savez le loso batunyo so ba otema ba taguer ba ke ya gabi mutakanga Suzy Ndoki? Allez-y. Et puis ça mambo est mystique. Donc quand tu veux le monde est bandeli. Pour moi ba belo bi ya bon ba c'est ba o iko tomboma. Ndeti biso sikoyo to bwende ya CC to lingi CCT. Pour moi nos amours sont notanga kombo mutu cité vraiment Pamela Matondo kanga kentel. Pour ba bia gabi. Ça va tchela wango pièce par pièce, deux par deux. Bon tant ngala kanga mutu ndoki yo monaka. Na mutu ala kufa kate yo salaka ni ponanga. Mote ke danga no to andenge moko. Ponga pe na simba cha de combattre na simba pe mundu kite. Pona ko beto pété. Do yo fandaka tinga na kangi muninga ndoki. Olobate. Ponga sa pe muninga na bia ala ni pongi na lemba okina bandali babundeli. Po bakangi ndoki. So ba ka ngendo kibino tu bofandi ale lelo lo kwa kei ale boyeko bima bolingo o est-ce que na la kuna yebi ke ba kotele alors c'est qu'il faut travailler ba leçon faut côté la moteur à vivant oui faut côté la moteur à vivant puis ça comme ça ma belle défendre la mort à vivante lo bamba la moko ça dit pas qu'on défendre mais to lobela mutu te lo ko kende o ça la bien te voilà to boya ko côté la mutu to mutakufi to yeba mabete soki mutakufa pe to yeko yeba mabete ça dit nan nenga za envie soki bo bina mutu mabe botali botali kambo ba koseli Pamela Matondo kambo ba koseli bo sali mabe il c'est déjà ko créer réunion ba mikolo bazali bo sali pe réunion ah mais comment non ça la réunion mutakufi bo sali réunion ba matanga ba nité bo ça pe réunion comment mutu ndé mabe bo sali réunion bo bengi pe mutu alobaki aye ndeko na biso yo lobila mutu likambo yo bona ni bimisa biso ba preuve. C'est ça, pas qu'on marchait bien sur beaucoup dans la bureau. Mais tu as une question qui va bien dans tout le cas. Tu as mis une tirette. Quand on a fait les bolons, les tirettes, c'est baby pour nous le non. Mais tu vas propos, monsieur Gabi a tenu une émission. Ngala lo baji déjà nzoto baningisa ngotro ba ndo kufa moko. Ba ça mabe. Te ça mabe nini alobi yango. Alobi yango za ki clair. Abi lo ba ya kota ndako nganga ou bien comment ça à Simba Kisi à pas kobima na mibala azala ki na éclair mais le fort le babando kufa moko etika ba misu balanda mais na lobi soki yo on ngaka mutu soki yo ko mutu na yo lokenga no tikala ponga na lukelo mabete ngana constater na mama vie na nga yo lingaka tout le temps pongi na yo fola na ona kombo na nga nene fo kita mutu nene fo lala mais so na nzamba solo nzamba bunda na bunda na yo to na prière mon connecter so no sambelani ko neti nga sambelanga nzamba fo bunda na ba o bazo bunda na nga parce que ngana na miso mona bangote yo nozo mona yo nzamba o mona bundela nga e ba so nzamba pesi ngolu ko na bato na ba mena senga ngolu bato ba changer te alors bo kende ale somme de bibo ndalo bini de ya Gabriel wana to seba na biso okweza na enjoy mtu to kaka zo mafuta na alembola aza mafuta na alembola ba si sango bango moko beleka awese leka opeye etali bango e ko changer mutu eloko te et ko changer mutelo ko teto boy mutala cha kazaka na kombo mutu tola ta liseka mutu azate yo mo bino tu maseke te bango tu baba ta maseke mutu azasa liseka ate na répéter tango ba na ko ba to chata bango ta so ya Gabi pa lobaka bango bazaka bipo ba lobela ega ega ba boma ba abeta ba masasi so lelo ne boba ke o Gabriel wana fallait pas loba ba pour mamitu do bino tu baba ta maseke bino tu boama be bango tu vampire makila na meno na mo sa te ba résidence sa ba vampire te mamna ba o ba diaspora tu ba ta mayele ba comprendre lo na lobby pe loko so ki ba commander ba comment fonctionner bongo ba be ba lobby ba n'importe quoi ko sila na kombo ya batu na ba réputation batu ko sila boya ko tala ka mabete so muta kufi ou bien mutu mo akoti koma ou bien a fana na palais a kotanda kunde boko e ba te so ba zi comment mutu na ndenga mabe ko salisi ba réunion voilà mutu wana na komba batu bolobeli mutu akoti mai a changer comportement ndeko na pe mona kota fanda ki ata souci ezalaki sa souci pe seni esili tambo baba souci bo chaka souci bato ba ko kange bandoki ka souci pe na bino bato bo izola ka boya ka bo confirmer bino tu bo confirmer kango ti o papa ona ni bino pe bo bundela ka ete ala la pe ponga ka bo soanele na kombo le bo bundela ki aza innocent aloba bo ete makamana ba lo beza lokuta abarezi bato so di sazo to beza mamba bien zali total mamba passer par ton ambasu nana o souffrir ozo mona ba betango kara taka kipaka kokoto na mamba très important. Ça fait vraiment mal. Nana Bota Torom la presque na souka toki na ochité mais le lo ba programme déjà il y a ba mariage ezala qui bien avant. Eh bon mona bande ko baki obina samedi na mariage à coquette relaisé ba dia sa te. Te relaisé te parce que to bonga marapo na fête mais to bonga marapo na liwate.
Vous comprenez? Préparation de l'organisation de la samedi, déjà Zalaki. Vous comprenez? Déjà Zalaki, Bablo que sommes même tout badate et personne. Et nous avons fait que fait les basali fête samedi, des bazar maraté. Té, mawezaka. Parce que nous avons moi c'est aucun dirait semaine au kuna. Et de là on changer dans nos athées. Et là changer d'athée. Voilà, et puis 5 ans belle petite visa samedi. Ah, ça samedi tozawana vraiment toke ko kumisa nzambe pas passer la fois de la foi quand ndenge zalaka. Donc c'est ça. C'est ça. Voilà, au début déjà le programme, il y a matanga. Et non, semaine prochaine, mardi, vraiment, de toute façon, on s'est trompé, mercredi, de Bakunda. Donc, on a vu ça. Il y a et puis dimanche. Samedi, vendredi, bon, bakatika tu as nakaka. Toi, maintenant, tu es là, tu perdrais fierté qu'on ne va pas moi, c'est qui toko à Salibi. Au moins, la carte, le pépé pas fait des chances. Ah non, tourner, sous tes métal, maintenant, on a pépé. Pépé, monter, ouais, pépé, Sami. Ah, non, dis-moi que c'est ça. Vous comprenez? Donc, on a fait des chances, on a fait des chances. Voilà. Si on a le bébé, il faut canisa. Est-ce que nous avons maman continue à monter, nous avons on a 5, 4, 3, ça va continuer là. Il y a des problèmes. Merci beaucoup. Il y a peut déjà plus que ça, non? Il y a un peu cité. Eh, tant qu'on a ça, on peut ça bon oui. Après ça sonné. Oh bah ça dit. Mais il y a des gens qui tanga mais il n'a pas flévi. Et ça. Il faut que ça rare. Eh, on a les tanga mais il n'a pas flévi. Il y a tiki moi et tout. Là, barezi. Bon, ça c'est sur la ils sont montants. Est-ce que babi pas bien bota, pas bien bota. Bon, on va voir on va bien tirer les bota. OK. Anobo ko la mwana ya on dirait camarade ne moi kufaka tika ka mwana bablo mo bongo. On a yoka ya mwana. OK. Merci Nana Botaille, maman very. Yo no tuna kanga na pesa itena zonso ke yo so pesi. Kene o pesa mbongo lokune makalo kwa litanga mai na kata fete cheka to. Ezata ne fete. Kande pa kene sei. Merci Nana Torum la souka. Moi ba remerciement na pour que to kabona. Oh merci à beaucoup Nana Botaille ngapela linga bino peine na bino encouragement na bino vraiment et ça la bien. Maman Niki na kata Canada bambote no yango wana ba fanatique tu Nene Botaille ba bota love bo s'abonner vraiment na Nene Botaille officiel comme ça na bien to ça ka toujours ça là Nene Botaille na lobana mampo se pesa ngate na lobe mamna ba sentiment mais o ma ba belo bio so ya kite mais na acha pe ba kiti na loba te ça dit et on peut se mona ba kanda et on peut savoir kanda mutu so kufi et comme il y a pas problème na bateau batikali to côté zo ça la bien té donc so muta kufi de on ça ke poto tika donc ba ami ennemi basé belé. Après Manakina, à suivre dans ces films. Merci beaucoup Nana Botaille, tout est bien qui finit bien. Merci d'avoir disposé votre temps. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Deo Maf, Yahweh Mabanza et Lamba sur qui t'appartient. Donc je sais que tu pleurs aussi. Madame Maman Souzi Bantou, paix à son âme. Cocodio aussi, paix à son âme. Et merci infiniment. Na succès qu'a son Okena, ça fait très longtemps. Ronald Boman, mon ami, Edou Jacaboukou, 3 fois star. Yamba téléphone. Maman Régine, gros bisous à toi. Maman Nassi, c'est Abanassi, gros bisous. Et merci également à Bruno Aruna E19, Malik Arafat, Mimindoume, Madame Mimindoume, gros bisous Nayo. Edou Jacaboukou, 3 fois star. Francine Kofo, Gaël Fundoumena. Malik Arafat, Yannick Ochamba Godson, Bossamboka, Renate Massiala, gros bisous aussi à toi, bébé Seignol, beaucoup de courage, Ozole La Penza, Momi et Monica Makambo, gros bisous à toi, Blad Dindanda, le bourgeois, clin d'œil spécial à toi, Blad Dindanda, mon vieux, ça fait vraiment longtemps. Et merci à tout le monde, merci au couple Fekipo, papa Paul et maman Nathalie Fekipo, et merci à papa Chris, famille Aigle, Tatou Moutombo, oui toi, Lukanga Kobenga et ça très bien. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Bye bye. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne
Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectives. Yasika et Yuni, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzamina nayebi tisiko shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka lobi na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo ye mokoke. Ce n'est pas possible. Nada, moni na fimbo napesi awa opisi otungu na bataza telefone biso baesuka biso mbongo na nzela bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozoloba boye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kasi njo akemba soko tie bazwi soki mpe kuna batie tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli yo motema nanga ye. Ya Yesu we na bonzeli yo motema nanga ya. Lokola abele abonza kimbeka. Eba ya papa na yembeli yo ni bangana Dawidi ye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, ndé toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.